Ezui bandeko passe pe na République démocratique du Congo lelo ezaka ka message autozo pesa flash pour le hotel ça ba Congo mani était botelema biso bo solo eza devoir oya ko misa peuple congolais toza ko telema ko luka ndenge to yebisa ka bino awa to ko bomba la biso lelo bote lelo ezali flash la mota ko ke pour bomona biso le bitu ke la chango to ko sensibiliser kabuya l'homme pesa pesa na image o le bitu ke la chango ni to ke ko sola ba mama malamu elenge oyo soki nazalaka pene na ye pamba te bali bilenge oyo bamikabi lokola mbeka komona na bambula na ye ngai nali mpaka na ye kasi akoteleme ntongo midi pokwa koloba ete na bolingo ya Kongo mpo na Kongo tika ngai na telema epesameli bato nyonso te natalaka mpe ndeko wa ngai Josue po ete ngai na bango toali mbula moko te bali bilenge oyo baleki na ngai kasi na bolingo na ngai na bango tokotambola lokola moto moko tokoloba liloba moko ntina na biso ya linini bobele Kongo tokeseli bikolo kasi ekolo wa biso esangisi biso banso eyali Kongo ntango nakoloba bikolo yali Kabila mokongo ali moluba ali moswahili ali mongala ali kasi biso banso toali bobele bana ya tata moko mama moko ekolo moko nde Kongo lolenge moko Yesu Kristo atikaki na bokonzi bwaye akiti po ete ngai na yo tozwa bomoi ya seko atalaki lisumu ya moto te atali mabe ya moto te atali molai monene te kasi alobi ngai na ye po yozwa bomoi ya seko tala ntina biso mpe toyei awa toyei po ete yo mama ya mapela. Oui, à solo, et c'est organisation à mon amboka. Pour nous, même bien que solo, maman et ma pelle. Pamba te photo se préparer en conséquence parce que tu vois que ça la carte libanda et ma santé et c'est quel biso tous à la carte. Car c'est pour une élection tu le baki te pamba te élection et ali bongo malamu mingi pesate na mayo ma ko sala na République démocratique du Congo. Pour bon dibe ali malamu te kabuya l'homme pesa cha vidéo. Conclusion à cause du message Félix qui devient le président à vie. La récompense d'un homme juste. Je crois, c'est ça le message. C'est ça le message. Le message est arrivé en Haïti. Ce n'est pas bien. Duvalier a connu beaucoup de tentations. David Duvalier. Mais quand William Branham est arrivé là, et qu'il a prêché le même message que je vous prêche ce matin, les choses ont changé. Beaucoup d'entata par-ci par-là. Vous trompez. Si Dieu a été avec David Duvalier, il sera avec le président Félix Tshisekedi. Et autant que pendant ce temps, nous ne pouvons jamais prêcher sans parler du président Félix Tshisekedi. C'est la campagne qui vient de commencer. Je vous dis que c'est la campagne électorale qui commence. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Nous parlons à un certain moment.
Toi colompindie bois malou abikuma bulobo bujim arimika labato que chaque didi diati prophète. Na shavu mona ngamba kudebini nous sommes beaucoup bien toi. Même quand je disais en début de cette année disant que cette année c'est l'année des achats, je ne le disais pas comme ça pour rien. Parce que je sais que Dieu est avec notre président de la République. Même si voilà une ecclésia, bato ya Branham, Macha, Batelemi, bazako sala campagne na kati ecclésia. Na place bateli lo banzambe, na place baloba, maloba ya solo po ete peuple congolais azoboka sa bunde tu bazonga na bosomi na bango, bango bako komisa ndenge bola bango Félix. Tala tribalisme. Litia mobutu cessé de kenda pamba mabe ba congolais bolandaka matambe ya bande ko la bilote. Moto asali bolamu olingo bimisa ye moindo po ete yo koma mpembe kaso ko kokape ko koma mpembe te. Ba pasteur ya po. Est-ce que bazo mériter bazana cher batea? William Branham ayaki le loba ya nzambe ya malamu mais tala ndenge boza ko détruire. Tala ndenge boza ko détruire parole de Dieu. Na kati église yo zo sala campagne. Est-ce que Félix a la bilan? Zo vidéo ya Félix alobaki akutala Kagame te akosola bango te kasi poloni. Oh pena na image boy Félix abai que non au solo na Kagame te ezaka makambo o esalameki que communauté ya Est Afrique ye aza membre sikoyo na réunion oyo kotala bango bakutani hormis Félix oyo te batikali baza ba anglophone bon bakosola na monoko nini Félix ayebi anglais te place batie ya vanda pembeni ya Museveni ayebi français te Kagame ata asala rassemblement mais apparemment Kagame ayebi français et Félix ayo kota makambo oyo akoloba monoko nini akosolola nini na bato to balingi e boule pour ceux qui balongo ata na français bango nyonso balobaka Swahili oh ye ayebi ata Swahili te bon je ne sais pas soki ndeni ekoleka ndeni na makambo ya mboka oyo nazoyeba te soki eza makambo nini nzambe sunga Congo sunga biso vraiment nzambe eyebi te soki eza likambo nini tika toyemba nzembo moko ematinga na motu kasi yo okochange te kasi yo basala yo nde boye kasi yo tokolekisa tango pamba ezui partout dans le monde fidèle abonné au CA du Congo bo s'abonner massivement boko zalaka bongo de cité bino pense au bozolanda biso en direct pe bokolanda biso en différé bato oyo bosombi fidélité ba abonné na biso bo s'abonner bino bo partager ba émission bo partager bo liker bo sensibiliser lelo eza bo bel message pour être etumba ya Congo c'est le fait exact ngobila tala musala na kabuya l'homme puissant tu la biso vidéo bino moko vivre kotala bino moko yango preuve à l'appui omoni bino moko nde bakosala fondation yango wana sala ezosalama yango oyo bravo ville de Kinshasa bravo président ya assemblée provinciale ya ville ya Kinshasa na niveau yango oyo bino moko bomoni ndenge etondi bomoni bino moko ndenge ezotonda ntina ezotonda ba inondation na ville ya Kinshasa soki na lobi oyo na lobi nayebisi bino na filmaka na lembi kofilme po tozotyango na place publique yango oyo fondation yango oyo après lobi boloba toketi na ngambo oyo ti na ngambo yango oyo ayelonga wana moni eloko ebomi bandalunga fondation ezosala bino moko bovivre yango oyo nde kini bopeto ebele ya mbongo ekitela kini bopeto ebele ya mbongo elia omoni nga nazo regrete ndenge nini parce que bato ya mayele baza na se babelole bavandi likolo mpona kobebisa kaka ekolo ya biso Congo mpe kodisperse biso alors peuple congolais le 17
sensibilisation yango tobima mpona koempêche biloko ezosala congolais esengeli ozala malamu congolais esengeli bateya ye balakisa ye mais biso toyaka mbala moko moto asali mabe botiki asala mabe na nsima nango boye non yango basoldat na biso bakokoko bunde etumba te botindi bango na etumba mandoki te mbongo te eloko te bakute na mbiskete babomi bango M23 akosasa akoboma Kagame akokende biso progressivement bomoni vidéo natiki na commentaire ya ndeko na biso na ndenga azoloba Félix alobaki la biso nini alobi ya kokutela so na Kagame ntoko na toko te Félix ayebi anglais te bango kuna baza anglophone Kagame ayebi français masala ka sembla c'est quoi boye bisanga ba boy pe ko pesa yebe écouteur oyo muto ayoka na anglais nini ba koloba po yeba ko yanula balobi akozala bongo wala bomonte baza ko se manquer la République démocratique du Congo ce n'est plus problème ya Félix Tshisekedi na yebi sana bino nalobi moto oyo akosala mabe yo oyo za nzinga na ye soko tiki ye mutu wana sumu kite yo nde mutu wana lisumu penza mbako kondane yo boni yo boti mwana okomona mwana akosala mabe yo lobi ezala ngo makambu na ye tende kolanga mabe one ko rattraper mwana te ko rattraper papa ko yoka soni lelo baboti ya bakuluna lelo yebike bazo yoka soni atoko lekala na balabala poza li moto kanza kasi bako l'action misapi mino ko bato ko milai pola kotalisa babambi okombo mama ya kuluna alors tangu mwana akosala mabe sengeli bo empêcher Félix akosala mabe to yaki na bali loto to yela bandoto to yeko pesa bilo nzamba pesaki papa la ngai yambo ya kufa nazwa ngolu yakosola bongo la papa la ngai Honoré Mbanda kasi makambo oyo elobaki tolobaki ne bobeleka makambo moko mais lelo oyo botala poto mopotu oyo kosala na République démocratique du Congo mais batu mususu ba kobeta maboko ngobila mbata papa ngobila mbata po nini akobimisa misolo oyo gouvernorat oyo ekokoka kosala misala te nalobi soki ngobila zaki moto malamu ayaki pona kosunga kasi procès ya banunu tosuki na ngwa soki ngobila zaki moto malamu zando monene oyo etangisa bimisa ba ministre zando etikala bongo président kendaki pe kotia yo mongoloto kasi président songa po eta pesa mongoloto zande bongati yango boyebaka o bokolo na République démocratique du Congo bokobuka yango ezui eyaki kotika message maman océan ayiko pesa message po toke de sensibilisation bato bako quitter la terrain tokoya ko lobala bino ko analyser ko sensibiliser ko mobiliser ko longola peuple congolais na bolema ndenge to sala kasi lelo ezaki bobele flash ya ko pesa bilo message pe ko tesa bilo ba vidéo ko loba ete peuple congolais le 17 biso to ko bima le 17 biso to ko zala balabala le 17 to ko keloko la bato to ko keloko moto nyamate to ko kende pacifiquement te to ko kende na réclamation pe simbite to bundi to zongi toko kende lokola bato yango to lobito milengele soki simbite to kosala tele 17 soki tozui makoki oyo kolongo bana te ke biso to kende to sala makambu to ko bimana biso te pamba te to kosa so bato nyamate ya kende zonga masasi kende zonga lacrymogène bato batzoki bozangi biloko kopesa bango na banzi bolandi bandeko ya Rwanda bazali kotambola na ba pharmacien bilan ba médecin bilan bali soki ba beti bango basokisi bango kaka na sur place ba structurer mutu bango batongi ba pesi ba kisi mutu telemi abunde tumba c'est comme ça sengeli biso peto ke le tumba soki tumba ko sila te parce que bato bayiki ya bakongo mani bali bongo bakola bo mais ndambu oyo biso to lobito boy ko teke kolo wa biso to lingi to bundela Congo bo s'abonner massivement bo like be mission bo tela biso to lobaki la bino boy soki bo boy ko contribuer pour participer ko zwa bino bo tala ka be mission e motaka bo ko tala ngo ba 100,000 vies mais monsieur ba polémique bo ko tala ngo ba 200,000 vies na ba chaîne on a bozali ko s'abonner ba 60,000 abonnés mais kuna ba ko détruire éducation ya bana kuna ba ko loba makambo malongo banité mais biso to ko bunda pona mboka bo ko s'abonner na compte goutte bo ko tala biso malamu te bo to ko senga bino te ndenge neti mutu ko komelanga alobi be mission na bino za ka matolo mais oui il faut to senga parce que bino ba diaspora boza sansa ko songa biso a poto bunde tumba parce que bino kula bola bo umbu kwa ke bozo vivre na Europe ba pousser les bino tango ya retraite ba 75 ans que le bima la retraite moza fouti parce que linga ba vider bino mutu so comme le ba 60 ans ba ko pesa retraite parce que ça lembia ça la musala mususu mais social na bino bozala ka liboso bia bokimi na social lelo batu boko mosonga misala ko luka misala po ni po social ko futa te mondela ko nyoko bino mondela linga boma moto moindo alors mboka na ondo ko zonga investir bozui ba mayele mais beaucoup ya ko sala ndeni taxe za likolo beaucoup ya ko sala ndenge nini ba ko privé bino beaucoup ya ko sala ndeni parce que mboka ali malamu te soki bo pesi bino maboko bo pesi biso maboko to bundi e ko bongote ba diaspora rwandais bo ko mona
Bon, moi, les bamboka baninga ndenge za développé par rapport à la diaspora la bango. Mais il y a biso ba diaspora mibi. Il y a biso ba diaspora ba ya a instaurer système amendele oh bango boko ba salate. Ba clochard, ba séculaire, ba mibi, ba ye a komemela biso lolenga mibi ya bango Congo e ko tambola te. Bon biso to ko sensibiliser, to ko mobiliser, to ko bunda bo ko telemesa ba mama, to ko bunda bo ko kende population telema, population telemi. Kasi sika to ko kende. Bionga sebe ko nganta. Mama Jawa, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Merci na ba prière na bino. Merci na ba maman missionnaire na plus 3D. Merci. Na papa Michael. Vraiment maman Célestine, on est ensemble. Bakunda ki yaya, que Dieu vous bénisse, courage. Maman Dolo, maman na Suisse, na Jolie, maman Samuel, mon mère de Bruno na Autriche. Désiré Botuna, na maman Elisabeth Botuna na Australie. Toi ali na posa na bino banso. Daniel Ngenda Big, Petit Frère Zola, Kilata, Charlie Chobo, Baya Apollinaire. Toi, on a posé la bino tout. Tout Congolais, partout. Vous allez, maman Célestine, locale, mais les États-Unis d'Amérique. Maman Elisabeth Nkoimpumba. Toi, allez, la bino tout. Maman, Moto Mojali, Moto Mojali, Moto Mozima, Miti, maman, va, bon, la mouka, nege, bozala qui. Bon, la mouka, joli qui est dit, bon, tellement, parce que Zamboka, la personne, comme il a fait rage à Souka, ou bien. Embouteillage, ça, les opération buka buka tangu boko buka batuana bayaki na commune basenga ki droit bopesi bango mabele bapesi mbongo bango batongi yango nga nazala ko appuyer na ngai loi bakajike sengi to abolir yango sol na sous sol les a l'état parce que l'état de semer il y a trouble paix désordre de la carte République démocratique du Congo l'état moini l'état assassin l'état mobomi obatu bapesi mbongo tingele bango batonga lobi to lobo kuno yo lobi o batongi na balabala oye obuka même solo bango bapesa ki po bango yambo bango batonga l'état li moini l'état azali assassin yango na ko bisa peuple congolais tango koki to telema les 17 telema soki bopesi biso sava soki bopesi biso to tiki to ke une opération buka buka nde océan lobi la bilo bolanda bilo moko mayema ko leka bokokuta yango ka océan du Congo que Dieu bénisse que vive la République démocratique du Congo to bunda pour la kosisa buso ba soki te bako saka na biso bye.